Bakanja Isidore. Est-ce que vous moni Bakanja Isidore? Merci. Jamia Yumo Kristo. Njakombae. C'est un groupe élevé. Na bifona ya pekuna. Alors on a l'invitation. Na moi on a président. Bon, est-ce qu'il y a un film autour? On a un salaire. Maman, personne n'est sur mon thème à passer. Mon thème est bête, palpitation. Mon thème est beaucoup. On a dit qu'on peut y aller à Koufi. Ma personne n'a été. Ma personne n'a pas été. Ma personne n'a pas été. Ma personne n'a pas été. Bongo maman bunda. Mino pego bunda. Ok, nazwata. Et bamba yanda kwe. Fali aimba eloko na moi ribuki na moi eloko no lubawana. Est-ce que vous voulez en quelque chose? Parce que comme mangé pas Fali na lobane tata oyembi penna na kombo na ngai. Pesa eloko pesa ngape moi na sepela na ngot na kolobana. Congolais. Ah voilà, comment tu en as? Bakanja Isidore. Ma soeur Yolande. Rita, ma soeur Rita. Hello la famille, bienvenue sur Jodette Waikwa TV, la chaîne des familles, une chaîne éducative. C'est bien moi votre humble serviteur, Bo Lubanga Mona Kitambo et Tongo qui vous dit encore bonjour et bonsoir. En tout cas, merci beaucoup à la patronne Jodette Waikwa et pourquoi pas na Molonga Ninaye, mais c'est bon Waikwa. Les gens me Madame Viviane Bondo, merci pour tout. Andy Djouma, les jeunes millionnaires dans 4 États-Unis, merci. Mère Dada Maoua, Mère Dada Maoua, Mère les millionnaires, merci beaucoup. Et Gisèle Monga, Maman Gandhi, merci. Patron Mokondi, les gars millionnaires, Azam Mokondi. Donc, je dis merci encore de plus à ma tante chérie Justine Lubanga. Ce beau morning, sur votre humble serviteur, moi, Nabino, les Knabino. Et pourquoi pas, il y a un Nabino, il y a sous devant poste téléviseur, Nabino, pour partager, grande, tu partageras toujours. Et ça dit, les solos, il y a Moko, il y a la star, Nabiso Oyo. Batu Balugaraye, Batebele, Baraté, Soki, Akenda Wapi. Nous sommes Akufa, nous sommes à Souté, na Kombo ya Bakanja Isidore. Bakanja Isidore, pour votre information, Aza vivant, Akufate, na Bato Bakanja Randi Akufa, Aza vivant, Azali, Akuma Abe, Akuma Osel Nzambe, quand on est dans le film, quand on n'est pas continué à Moussala Yango. Tout le monde qui est vraiment temps et ressources. Malgré tout, avec une réunion, petite réunion, tout le monde n'a posé quelques questions à répondre à qui. Et Aza vraiment en bonne santé, Aza bien, Bakanja Isidore. Quand le moment trop moins passé, tout le monde a image, il y a Yemoro Bakanja, il a répondu à qui, bon, toujours on a tout juste après. N'avais pas un président Elombe, n'a rien visité. On a écouté na maman Zidane, et puis c'est mon vacances. On a tenu à ça dans un groupe né. Avec un groupe Elombe, n'a pas fait na ya pekuna. Alors on a l'invitation. Na moi on a président. Les qui n'ont Jodette Waikwa, c'est Mbote. Après c'est Mbote, na lingi binomi. Voilà Bakanja Isidore. Est-ce que vous moni Bakanja Isidore? Merci. Jamia Yumo Kristo. Njakombae. Merci papa, merci. Pour la peuple congolais. Pour la peuple congolais, le bini. Pour la peuple congolais, le Tolinga. Ce qui est Tolinga, Mboka na biso ikomata 6 mois examen. Tozo sa bolingo penzala solo pe to battre la culture na biso. Ah, vous avez le cinéma. Le cinéma na cinéma. On a tombé la culture congolaise et à la congolaise. Et voilà, vous avez suivi Binomo Boyoki, Monseigneur Bakanja Neni, ambiance Neni, les gars, ils jouent. Donc, Aza vraiment en bonne santé. À comment Monseigneur, en tout cas, félicitations. Na Bakanja, en tout cas, félicitations. Na film qui toko au c'est là, Bisso, film au etikala chef d'œuvre. Donc, Bisso Koutoute, ba maman na Bisso, ba papa na Bisso. Donc,
batala film on a biso pe totali film na deux film o etikali de génération en génération. En tout cas merci beaucoup na yemoko acteur Bakanza, merci na bato tout équipe tout ba travailler na film wana merci. Bino moko bolandi bino moko bomoni ndenge nini Bakanza zali azane vivant. Akoma na monseigneur asela Nzambe kande bomoni na film wana. Akufati na bato o bokanza ndetsa kufa Bakanza za vivant. Toujours on a un bon moquet. Tout la sabine sous moi image n'ayant appelé ça qui témoignage. Il y a baï sebola, na bateau appelé ça qui est quoi na garçon appelé ça qui est quoi na film. Na moi si ya mundele. Boula yimo n'ayant appelé ça témoignage na bango. Bon toujours on a tout juste après. Et c'est boy azali, azala bandaka, azape mon Christ ya paroisse Martyr Bakanza Isidore. Azali pécheur. Tokobenga ya koya pe na film na biso ifoaza soko bolingo. Et bon wa jouer ki Mwasi Mundele. Azali aza maîtresse molakisi na mission catholique na bamaya azotangisa tesiko. Bon wa ibele ke mwa mokwanga ya kotikelo mwa mokwanga. Ngwana auti kokufa. Olala. Tikibiso auti kokufa ke Nzambe atala mutema molimo naye azwaye ayo kisese Nzambe ya film Bakanza. Moi de nyonso bato bazelaka na opesa olobaka wana. Mwasi Mundele alingaka ngai. Alula kingalo bya sifesa kamelo na kutaki na ibisaka na madame. Yo Mwasi Mundele na kokite. Ekozwela ngai mwasi ya patron na kokite ekozwela nga makambo na mosala. Ndena boya ki catégorie. Mais lelo so ba direct. Lelo pona lobaka ke na kobala mwasi ya mokristo. Poso na bali mwasi ya mopagano de ngana ete. Toza toujours na matata. Il faut mwasi na ngapia za mokristo pe mokristo ya solo poke bomoko na mokristo esengo ya libalo. Merci bomoni ona Bakanza Isidore. Merci maman Zida. Congolais. Voilà, bon, Bakanza Isidore. Ma soeur Yolande. Rita, ma soeur Rita. Oh, verte. On avec le cas. Avec les cas. Toujours. Ma collection virile là. Ça toujours. Abina tuna soki okoma babi okoma prêtre abaki monseigneur Nambo Kozali Zambokani. Merci maman, nazali congolais de père et de mère à 100%. Il y a Makila Penda. Bongo na salaki film nazali aspirant à 19 ans. Dans un diplôme na KP formation religieuse et formation sacerdotale. Théologie, philosophie, théologie. Na comique d'abord Nganga Nzambe charismatique, exorciste. Et puis na Nzambe alingi na komape monseigneur évêque. Na Mbandaka église catholique orthodoxe. Nazali évêque ya Bwende. Bon, est-ce qu'il y a un film autour de salaire? Maman, personne n'a soumoté ma passe. Moté mes bêtes palpitations. On a dit qu'on paye à la couffe. Ma pessin a été. Ma cosangai, ba ibanga, ba détournant, bon, on a ma bateau. Natana komote. Bongo, mama bunda. Minopego bunda. Ok, nazwata. Et bamba, yandakwe. Nazwata kinga, natambula kanambo. Lukumu, ya bandeko, bandimi, ba sauvé. Ba congolais, ya diaspora, ba sangane, ba bite, tope sa kinga. Na ikbamba ndako yo, okombo ya film Bakanza Isidore. Mais ça, quand même, le meilleur souvenir, on a filmé, on a. Souvenir spirituel, mais pas matériel. Ok, matériel exacté. Notama makulu, makongulu. Na kisasa we. Naraka na wenze. Nazanda kote. Sika pongé kutanga na. Fali ayemba eloko na moi ribuki na moi eloko no luba wana. Est-ce que ozela ngo quelque chose? Parce que comme mangé pas Fali na lobane tatae. Oyembi penga na kombo na ngai. Pesa ngai eloko. Pesa ngai pe moi na sepela nango na kolobana. Bino mo boyoki nyonso oyo la légende Bakanza lobi. Donc azana posa vraiment azonga succès. Azana posa vraiment azonga la pena musana ye o abandaki parce que c'est un monument à tourner film oyo
donc et ça la succès puis kota batuna mitu ti lelo za la rara bogi mo ndenga beli na monoko na ye abeli président Lombe azana posa jouer na coupe président Lombe azana posa travailler na président Lombe. J'espère que le président Lombe a ba image oyo et arobo ya pété parce que aza légende bakanzaza vraiment légende aza acteur moko ya munene ya mboka na biso a tourner film moko mais ça la dégâts oyo pe bino moko ninga beli la patronne na ngai la patronne na ngai grande sœur chérie quoi Jodette soyez quoi en tout cas les gars mokonda za mokondi merci na batutu botali image oyo merci na batu ope bazui les bakou ya kotala biso pour la première fois beaucoup s'anaté ko s'abonner et liker et partager aimer c'est très important pour booster jeune frère na bino ozo sala musala. Merci beaucoup na les jeunes millionnaires Andy Djouma mère Dada Maoua mère les millionnaires patron Mokondi les millionnaires et millionnaires Gisèle Monga maman na Gandhi merci mon ami de tous les temps Salomon Mboyo mon ami de tous les temps Salomon Mboyo et son grand frère le futur honorable Trésor David Fayoulou. Merci d'assistance na Jaël Lapatona donc merci pour l'assistance à ma mère biologique Zidane Lubota pour assister na image au na sali. Merci na bino na batutu botali biso bo s'abonner encore massivement na votre chaîne Jodette soyez quoi TV. Ah bon vous allez jamais déci et tu peux savoir toujours à l'actualité quand ninge za rara. Soko lingi critique remarque conseil numéro na ngwa les afficher binga na disponible tout le temps. Mais moi critique na banga vraiment muke mais et ko aider nga pe pour avancer na ko sera toujours musala. To kutani mikolo ezali goya biso ba.